nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino pe etikete kimi ya nzambe tata eingela omabota mabino matondo na bakongomani banso mpe ya koloba oyo banso basili bongo komokufela bisika biso oyo baliboti ezali kolela océan de la presse molobeli wa bino mpe na chaîne ya bino ya libération mpe kaboya l'homme puissant topesi bongo bacondoléance na mabota nyonso tolobi yako mpe na baoyo bali bongo komosepela bambotama na bango tika ete nzambe ya lola abatela bango. Merci encore une fois la peuple congolais. Naba oyo basali bongo komo yeba makambo penza pe ko manyola yango na lolenge elongo bani. Merci na Valérie Petelo na França. Merci na maman Célestine. Merci à papa Michael. Merci na Juka Homme, le number 1 aussi de la presse congolaise. Merci à l'équipe pour la télé, les États-Unis d'Amérique. Merci à Manangana Kunyado, les États-Unis d'Amérique. Maman missionnaire na place Trondé. Namboka Nitababe, il faut que je me Koka Lumumba, pe Guillaume Ngangolao. Merci encore une fois. Nakila Medjeleta Lotake Tumbankane contre Bokla Lokonde Fapikato. Et la Chabienne. Mama ya moto mochali, assalamu alaikum na mama Jawa, ba mizimano so bali bona South Africa na mboka ya Giro mpenga na mpenga ki merveille kitoko pe papa na mama. Pour mettre Angola no bondia botard de bonne nuit ya monsieur comme la bino, maman d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Mido. Bande kolanga ba congolais yanga mokonzi la Angleterre. Merci beaucoup na famille Tamutunga partout bozali. Mon mère de Brino na Autriche. Ba peuple congolais. Vous s'abonnez massivement à la chaîne Oyo, il y a Libération. Vous partagez mes émissions, vous likez, vous avez commentaires, vous avez des j'aime. Tout Bunda et Tumba pour nous libérer la République démocratique du Congo. Maman Bonheur, maman Genese Manga, maman Suisse, maman Dolo, maman Jolie maman, vous avez tellement belle maman Samuel, maman Bolongo. Partout où les Congolais bazali, bisika Oyo. Nan chaîne au comité nan ba découvrir ngai molobelité pour bazali bon baïké bo partager mes missions to bunde tumba to partager mes missions de mon mère de Bruno Salaka maman ya Canada papa ya Canada papa le frère de maman Clarisse elle passe na inu assez inteleboza tellement ebelé au bobengaka naza koloba boye biso ndenge toza en danger. Parce que bakani ko kanga biso pe ko boma biso soki tolobi bo solo ndenge na zolo baboye boye baketoza en danger balingi te tolo bala tina ya République démocratique du Congo et préféré bo ba TikTok bakangi tout ça parce que na kati ya biloko wana nde vérité ezobima tellement vérité za la raté papa Tshisekedi aloba ya alobi sikoyo na kati ya ba mirmir wana ba leson dio na de vérité bimaka. Mais aujourd'hui bakokanga mutu nyoso akufungola bebe bunaye pona koloba mboka botala gouvernement ndenge ni lezo komisa biso baumbu botala gouvernement ndenge ni eza complice na basassin o bazwa ko boma biso botala gouvernement likolo la badil na bango nde bango siko bakomisa biso banyama. Donc nous avons pris les droits ya koloba pour la mboka la biso. Nazali koyebisa la bino na lobaka la bilonga lobi awa toyaki en fait que ba congolais bazwa vie en abondance. Congo bobimbeza la ini lelo ebele soki bozala ka batu ya malamu chaîne o efeza la soutenir. Lelo tokomi wapi na otoloba lokuta ezali wapi. Le Kouta est allé wap. On se manque pas de dire ce que l'homme aura semé le mois solaire. Au moins, les gens bazali ko se manquer. Oui, peut-être. Bokoyo kayango. Pasteur a mis le bel puis la lolenge mususu. Mais ezali lolengo ngana lobaka Dieu mal compris. Yango na lobaka ba chaîne ba makambo ezo le kala chaîne à libération bolanda yango boyo ka maman Judith évangéliste Judith. Bolanda mamour.
pour ngana ko sala éveil à conscience, éveil patriotique, les autres mobiliser, les autres sensibiliser, les autres le peuple congolais na bolema peut tout ça qu'on analyse ensemble. Mais boyo kandi biloko zo le kana cheno et pour libérer mboka. Parce que un batu ba yebi nzambete. Batu ba yebi nzambete. Tant que tu le Dieu d'Israël, c'est pas Dieu d'Israël, c'est mboka. Est-ce que vous avez Israël qui est chrétien basalaka? Mutelo binga na uti na Israël na moni bisika bakunda ki Yesu. Yesu wapi bakunda na Israël. Évangile mal compris, de faux pasteurs, de faux prophètes bato na mboka. Parce que si penza, l'église va minene ngongolo obino bolandaka obino boyokaka. Mais il fallait pas faire comprendre bino lelo to comme les tanini. Ce qu'on nzambe la bango azalaka wapi. Le président Tshisekedi, quand il est venu au pouvoir, à son premier mandat, il allait dans un stade, le plus grand stade de Kinshasa. Et il a dit, je confie mon pays entre les mains de l'Éternel et à Israël. Vous comprenez ça? Maintenant, lui qui a confié son pays à Israël, il a en guerre contre un pays, un petit pays à côté. Et qu'est-ce qu'Israël fait? Israël a choisi de soutenir son ennemi contre lui. Parce que Paul Kagame allait voir le président, le premier ministre Benjamin Netanyahu. Netanyahu a dit qu'il va soutenir le Rwanda dans sa guerre contre la RDC. Alors maintenant, mes frères de la RD Congo, écoutez-moi. Dites-moi maintenant, vous allez invoquer quel Dieu qui va vous délivrer? Dites-moi ça. Le Dieu d'Israël que vous invoquez, Israël a déjà choisi son camp, il a choisi le camp de l'ennemi contre vous. Et vous continuez de dire le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. Pensez-vous qu'il va cesser d'écouter son peuple? Parce que vous dites que ce n'est pas vous. Vous dites que c'est les autres qui sont le peuple de Dieu. Que c'est les autres là qui sont le véritable Israël. Si c'est eux, alors Israël marche toujours avec son Dieu. Donc Israël maintenant s'est levé et a choisi de se mettre dans le camp ennemi contre vous. Vous allez invoquer quel Dieu maintenant pour vous délivrer? Mes chers Congolais, je ne dis pas ça en moquerie. Je dis ça parce que mon cœur saigne en voyant vous qui aviez l'opportunité, vous laissez l'opportunité en train de vous échapper. Réveillez-vous. Réveillez-vous parce que vous êtes en train de mal vous identifier. Vous êtes le peuple lui-même. Le peuple que l'Éternel a choisi, dont on parle dans la Bible. Vous êtes ce pays-là. Vous êtes ce peuple-là. Vous êtes cette nation-là. Et c'est vous qui vous identifiez comme des païens. Comme des nations. Boyoki. Parce que bozo ke le kosala bisala sala. Bozo livrer mboka na maboko ya Satan. OK, bino moko na kati na bilo bozo la bonzambe. Pe bozo banzambe. Parce que nzamba lobi faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous sommes des dieux. Mais bozo boya koyoka voix ya nzambe, oya soya kolongola bino la boumbu, ne bino bolobi bango nde to boma. Ah, ndekolanga ozako miboma. Parce que nzambe oyo bondelaka, oyebi na yo yete. Bakosa o banda lelo ti lobi. Okolinga pe koyeba te posa muteli babe. Makambo ezoleka lelo na mboka la biso na loba yango kala. Te mama seya, te lelo wapi te za koboya ti. Lelo wapi te. Congo éléphant, mon pied d'argile. Congo, mboko etondi nkita. Metala bango kunati. Peuple a tele mabalobe au côté le matin. Peuple a le mabalobe au kolobate. Comment voulez-vous tant que métissage dans l'armée c'est comment soi-disant un major rwandais a se retrouvé la FARDC et puis bomoni na nini na piste
azopesa barwandais biloko pe abimisa yango te avale yango bokomona bokoopere et puis bofilme ole boyoka soni. Donc c'est les Rwandais qui nous dirigent. Attends, armée, na biso infiltration plutôt, et ça partout. De temps où tu as babone to comme banguna. Tant où tu as éveillé conscience de to comme batumabe. Non. Nanga a créé monstre et maintenant Nanga linga détruit monstre na ye asobo maba congolais pe bilo bo betere maboko. Bo comment biso to bosa la kaboyeko? Yango mo to longa te. Bazo ya ko diviser biso le loko moko ya mukie aussi le tête sanganyaki. Voulouzi réincarnation voulouzi. Bomoni a sepeli mboke bongi. Yuda sakwenza bwalo. Tungila Yesu bwanga tabiuma. Lelo to suki wap. Balobi kudi nzambi kaikoko. Kudi bantu kaimwaba. Yuda sawa kadio wa mala bimpo tukamuna. Yuda sa. Lelo yo. Tokomi kobanga tane lilingi la biso moko. Lelo to yebite. Lelo to lobi. Si vraiment to lingaka mboka au Congo nga lazaka koloba. Est-ce que Rwanda na batu na yeba kolonga biso? Pourquoi vous préférez ba paya ke ba na mboka o? Pourquoi zo lingo sola li solo na yo na mupaya o lobi ko trahir yo, mozo boya o se confier pa ya ndeko na yo o akoyoka yo mawa. Tozaka la courant les sociétés. De ba okata biso ba courant encore. Père na bango bazongiseli biso peuple. Bisengo la bango bazongiseli biso peuple. Ba retirer misolo na ba banque et comme la bandako na bango ba coffre fort. Bon, pourquoi vous ça la bongo se mboke za bien? Popilo bolobi to lobate. Enge tata uzela vavanza. Oh, sola njila ifwetilanda. Njila ya nzambito ya satana. Oh, sola muwenza vavanza. Bozomona. Bozomona. Zamba yebi pourquoi lobi nzembo. Malheur. Et koye la bino. Mais Congolais a causé la malam. Malheur et koye la bino. To koma ko travailler na fantaisie. Tina l'armée na front. Ba ocha ba vidéo. Mais lelo gouvernement militaire était l'ennemi nangati. Siko pona nini bala mboka bazo kima. Pona nini bala mboka bazo longwa. Pona nini bala mboka bazo kufa zo sala bilo plaisir bo kangamite mati siko. Ah te nzambe pas dire c'est ça qui motema ya pharaon. Pour akene ko boma na mer rouge. L'air est tellement grave. Bolobaka yango ya koloba. Po bo tchola, bo distraire. Mais boyeba ke na bino nde l'air est tellement grave. Na biso, toko la protéger. L'ombre du Très-Haut, il faut protéger biso. Parce que tu as ki na musala ya koloba ya ko sensibiliser. Musala tata tindaki. Po na koloba ke botika. Botika. Et voilà place tokomi. Moto ya fabrika ki ye wala zo ya pepona. Siko yo congolais ozo kumisa ye. Ozo sepela na ye moto aboma yo. Ozo sepela. Ozo lingo soutenir ye. Ah peuple congolais to bunga ka oto eloko ni. Boye bakateke bananga wana bato baboya développement République démocratique du Congo. Bananga na babo mwisa bilenge ba mama basi pe mibali. Parce que ye nanga a fabriqué qui bombe.
Sikoyo, lokola bomba ngo tourna vers yemoko e 4e makolo. Nde nanga lobi sikoyo ngana ye. Est-ce que nanga zo aider Congolais? Combien de milliers de Congolais nanga zo bomana nzela bazoya? Congolais pourquoi zo soutenir nanga? Poyo moko zani makasa ko délivrer mboka na yo. Olingo djembela la moto. Nde yango pasteur alobi na bino. Bokei na Israël, kobela nzambe ya Israël. Est-ce que ba israélite bazaka ba chrétien? Yakabala kisayo quand on parle Dieu d'Israël. C'est le Dieu de Jacob, homme choisi par Dieu depuis sa naissance. Depuis c'est la parole spirituelle. Quand on parle de Dieu d'Israël, nous avons les 12 tribus de Juda. On va vous enseigner la vérité. Et la vérité va vous triompher. Et ça va aussi vous affranchira. Parce que Congo, il faut y avoir un véritable Nzambé. Nzambo ba yela bilote, Nzamba lokuta. Nzambe ya solo azali. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, éduquer, convaincre et ramener l'homme de Dieu dans la justice de Dieu. Quel Israël, Bilobo Kendaka? Quel Yesu akufa kula la Israël? Jésus mal compris. Ngaku la kanisa katango pasteur Bukuna. Bon, nous sommes pasteur parce que là tu as un titre. Alors, retour à la parole. Je croyais peut-être parole en goya solo, mais nayo komona kaka ngalobi malheur au Congolais. Malheur au Congolais. Et les lots. Bozana force à défendre nation. Bozo mona lokwa likamba Congo za maseki. Bozo mona lokwa likamba Congo ezelo moko pamba mboka no yezo kende bazo kosa yo. Mboka nini eza na kimia botala ta mboka eza melile. Mes frères musiciens. Mboka la Bible eza na problème. Bo sensibiliser peuple. Bozo proclamer ba musique na bino, ba date na bino. Mais est-ce que ceux qui yo kufeli mwana na yo, na moni jibe awa. Yango exemple yango yelinga. Sega kufi. Producteur na lobi, il faut jouer pour ebemba Sega talingate. Ngana au contrat. Mais la monaki batu batombo ki bazui rage. Balobi jibe Sega na morgue. Sega Koufi, yo producteur, oye, po o beta jibe musique. Tu es malade toi. Jiba ko beta te. Et force ya liwa et dominer ki jiba betite. Na mona batu ko finga producteur wana. Parce que ko sala mate, qui est Sega par rapport à Jibe Piana. C'est son ami, c'est son fils. C'est son confident. C'est quoi a bon ici être cher. Pour yon peut ça qui est bon on a pour signer qui contrat là yo, il faut que le bête abina obeta te. Vaut mieux kangi sanga. Mais ponga jibe na kene poto na beta concert. Sege na ngala na kundamite. Na osala ngote. C'est ça un papa. Mais maintenant pour la nation congolaise, milliers de gens qui sont tués matin, midi, soir, violés. Bapara babunga ina bana. Ngai sikoyo mukolo mboka, ngai siko para ya mboka wana, ngai sikoyo chef coutumier, ngai sikoyo na fandi, nazo sepela, nazo festoyer na baninga, nazo mela vin. Non. 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 Qu'on perdre être cher. Qu'on perdre kakandeko. Nga lelo babenga ya travailleur dans nga mukando sala. Ba yeko lobaki akufa ki pe bakundi. Bana ba fingi bandeko na ye. To leli to ki souci.
Na kabuya kuto bito sala te boto sala ka po il faut tout personnaliser, faut tout loba parce que le pays est en danger. Toleli, ce n'est pas notre frère biologique plutôt. Azande ko la biso biologique te. Mais tellement zala ki na biso. Tellement tozalaki na ye, peu importe le lenge tozalaki na ye, mais la séparation ya liwa, mutu moko asepela lango te, peu importe mabe ya mutu wana. Mutu la liwa komaka mutu malamu. Moko banoye kosala bo. Bongo ba Congolais ba kufi combien biso tozo sepela biso bo ba Congolais to se divisané tozo sepela na makambo ba osala biso nangaya qui est le vrai assassin de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas Nanga? Parce que tozo la force ya kobundisa Rwanda. Parce que ba chef ya ba konzi ya mboko ya ba kambi ya mboko ya bazolia na ba Rwandais. Allez, chelanga vidéo ya Daniel Safou azawa pertinente. Genèse à pouvoir à Félix et Bandiwa. C'est le lobbying touch. Tonto lo. Osana na micro. Tango to lo. Ba Congolais balanda. Neto lo bato panzante kesiko. Tango to longwe Genève. Félix azala ba mointe, caméra azala ba mointe. Ba lobby les loyo et comme Martin Fayoul. Nanyo Longola bango na Genève ou bakene Nairobi. La réponse est simple. C'est le lobby Tuchi. Pamboko balimba bakso ba vérité ce que ngobima. Liboni likambo la zoloba. Peuple congolais bola na bo batela ngai. Parce que plan na bango azali mutu to ko dénoncer likambo fo ko bomae. C'est le lobby Tuchi qui supporte ba frère na ba makamno so ba se retrouver na Nairobi. Nairobi sont des nilotiques. Mais Namboko tozara makambu to mona kabila na Mbemba bakenda kokutana bakenda Nairobi te bakenda Brazzaville bakenda Cameroun te, ils ont appelé ça l'accord de cascade wala matadi. Mais bango ba kokende Nairobi pour la nini wana to sala ba émission belé sur ça. C'est pour dire que le pouvoir actuel ata bazui ba minduki nyo sa Ukraine ba pesi Félix a déclaré guerre. Poani. Question ya wana ba congolais ba répondre pour la nini. Ça veut dire que il est lié au lobbying Tuchi. Bango tu vas même na Kenya. Azar redevable. Azar redevable. Ako déclaré guerre te ata Poutine abi Félix. Daniel aloba na bisoni. Aloba vérité te. Mais na mona leso Daniel Safou te. Aza wapi. Eza mboka na biso. Si photo kufa. To kufa ponzambe. A bomba biso epai na ye que tout nyo commandé baso torturer biso boye. Congolais za la katia souffrance, Congolais za torturer, bande kole baso kufa mboka na ye ezokende. Congolais azo mema histoire ne na lokuta, Congolais azo mema histoire ne na ba buzz, Congolais azo mema histoire na ye na théorie ok pratique ezo sala ma Congo ezokende. Parce que tous a besoin de benga bango ba grand prêtre. Parce que tous a besoin bango ba lesa biso. Parce que tous a besoin to landa bango. Pozwa ka jeep ndeko langai. Jeep ono ko sa nango accident. Mais ce qu'on défendre ne fils que nation na yo. Yoko za la mala. Félix a bomi biso tout. Ya kotala. C'est quoi nani a fabriqué qui Félix n'est-ce pas nanga? Alobi angote. Si quoi bande kolanga. Pourquoi? Ce qui Félix a lingi nation. Peu importe. Le lenge oba mema histoire na bango oba ya koko sabiso. Que ce qui Félix a kota kité. Ezaki Martin Fayoul muta kota ki. Makile ngeke ta arrêtons. Bongo lelo etangi combien? Na bokonzangwa Félix. Arrêta que hémorragie à makilate. Plutôt atekinde biso mobimba. Si c'est vrai, Félix a la souci na biso. Félix a déclaré guerre. Parce que tout le monde Israël peut que côté la langue bango. Tout déclaré guerre contre les Rwandais. Toko banga ba occidentaux parce que ba occidentaux nde ba yaka ko yibe pa la biso. Ba lakisi biso ke baza bato amite mamabe, ba lakisi biso ke balinga biso te, biso na bana na biso to kende. Toko lo bunda na etumbango. Tout la so bango ba aussi sabiso nyoso. Mais ya boye. Tozo kitisa te mbokeza bien. Bazoki goma te. Bo créer pe abilo ba vidéo. Nanga. Qui est Nanga la République démocratique?
D'où vient Nanga? D'où vient Nanga? Nanga bande ya ba rebelle. Mais n'a pas besoin de la vérité que nous sommes dirigés par le Rwanda. Pour bino bo banga bango. Ngara Rwanda to na lien moko te na bange lokoni. Rwanda sasa ataku tu tozaki na lien. Ataku tu na balaka Rwanda. Nazo yebisa bino na moment oyo na obomela sapongi. Et puis bo kuta okima. Avant de la wapi. Avant de la wapi. Ngaba camarade nga ba Rwanda stolo bana lisute. Ba ngutu ba bisa bato ba bis océan soka moni bisa ko lia biso. Pona bisa ba musika nanga. Mais ba on ba salinge loko te. Mais tellement kakake aza mutu ekolo wana eze ennemi nanga. Tous les Rwandais sont mes ennemis. Combien de milliers de personnes vont faire? Véritable assassin zanani. Rwanda tem tazo bo biso. Pota nini Rwanda obo mabiso pona mabele na biso. Rwanda obo to lange loko langa la kanza. Ndeko langai, est-ce la vrai ko? Bana Israël bango ba se déplaçaki. Les 12 fils de Jacob, quand je parle d'Israël, c'est pas cet Israël là qui est visible de pays. Ba assassin o bango pe ba yo kota bitumba la biso. Mais les enfants de Jacob, yende nzamba comme ça qui est Israël par rapport à babunda qui combat. Si ba komaki na on horreur, botanga ke chrétien. Alobi na oti côté nzambe, soko obeni ngate. Nzamba pese Israël, de Jacob à Israël. La puissance et la force de la spiritualité. C'est ça qu'on appelle Israël. Parce que tu es saint de l'esprit. Tu marches avec la puissance de la divinité. Tu es israélite. Moi, je suis israélite. Romains 2, 28, le Bible Babylonien. Autant que la Bible me comprend la tête. Quand naza moyuda ya bolimo, naza moyuda ya nzotote, ya mboka te Israël, parce que moi je suis congolaise. Botanga ka Bible na lokuta te écriture ngo bo comprendre ngo te. Nani ebisi biloke Yesu azaka la Israël en mboka. To bokia kuna bokuta ta ba mari, bokuta bango. Ba pasteur ba ko sabilo. Na uti Israël. Na moni libanga ya makola Yesu. Na moni bisika nzamba bande de voleurs. Boya to sala bilo ba débat ya Bible. Biso ba tangisi biso Bible. De Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est la spiritualité. Et ça m'a bomba mis dans Zambé à révéler yango la ba oyaye. Des foules, des aventuriers, il faut qu'on tombe dans l'église. Parce que bango de baye na lo kutanyo so oyo. Ba missionnaire, aux missions. Pour trahir RDC, la vérité finira par triompher. Ce nzamba tinda biso bezara pamba terre. Pour Congoye banzambe ya solo. Ba Congolais nde banzambe. Ba Congolais nde bako diriger monde. Ba Congolais nde mboka ne la ka ezinga mina bibale mine. Mais aujourd'hui, pour renverser Bilomoko par la peur. Ponami biloko so o le bagi papa langa oko vande pa bato ko betaka masolo pa peso kwanga ba yoko mawa moibi. Les Congolais sont des voleurs. Umela yonde akabelo $100 apeso $1000 ata 10 000 balles bosala longoni bozo continuer ka kokita ko ya ko senga bomoni ki eza insuffisant. Mais to libérer nation to bundela makila. Tous à la uni, tous à sa force. Félix, est-ce que dialogue entre les Congolais? Est-ce que Félix a déclaré guerre? Parce que yonde follow ba vital caméra loba capitale. Alors il faut Félix ndaloba. Est-ce que vous avez des Congolais qui ont bunda l'état autocomi? Est-ce que vous continuez à commis bomba, vous souffrir binomoko? Est-ce que vous cédez? Si la démission que vous avez comme madame, faites-le maintenant.
pour les Congolais battre là. Ce n'est que les Congolais qui vont battre là. Parce que c'est tu es Congolais. Quand tu réponds, Dieu va te pardonner. Dans la situation en Mboka, tu n'es pas à l'aise. Dans la situation en nation, on se met à l'est. Mais kokanga mutema te. Les Congolais sont prêts pour leur de la Mboka. Na banzi na awa ndela sukisi. Nzamba obundela biso bitumbo, po biso moko totelemi. Mais yo traître congolais. Traître, moi je parle pas des Rwandais parce que les Rwandais ne sont pas des traîtres. Hein. Les Rwandais vont dominer le service. Mais yo traître congolais. Yo ka message, il y a un Rwandais opposant de Kagame. Nini message atteindre les Congolais. Mais yo soko so yo kango so mona ngolo kwa ba aventure. Yebaki okozinda. Mais ngana zo bisaka bananga oboza accompagné par les Rwandais. Oh, bozo accompagné pour la détruire mboka la biso pour la minerai na biso bilo vivre la biso za ba pauvre. Bo salaka ngo liboso. Wala bo seya bazala kiti. Mais to ku fala bino. Moussala ya Samson, peu importe, il a été trahi par les Philistins. Mais à Koufala Bango, to kufa na bino parce que c'est notre patrimoine. Tokufa na bino ba Philistin bobika te nanga bobika te na Congo histoire ekobetama. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci na Kabouya l'homme puissant échange par l'équipe qui gagne. Merci na Papa Dieu directeur de recherche stratégique et ça mo konspara biso ba biso personnel nzambe ya lula azala biso akobatela biso tokufela ekolo la biso ke kokele kokufa po yiba ke kokele kokufa po salaki nene mais kokufa po la nation. Ezali malamu lokwa bero na biso bakei. Dieu va nous protéger. La patrie ou la mort nous vaincront. La peur doit quitter nos esprits. Congo, c'est notre patrimoine. Congo, c'est notre patrie. Congo, c'est notre beau pays. Donc, protéger en jusqu'à la moelle épinière. Bye. Un opposant rwandais lance un message percutant aux Congolais. Paul Kagame exploite vos faiblesses pour déstabiliser la RDC. Padri Nahimana, un opposant rwandais au régime de Paul Kagame, a adressé un message fort et sans détour au peuple congolais. Dans une déclaration percutante, il dénonce les tactiques utilisées par le Rwanda pour déstabiliser la République démocratique du Congo, RDC, et appelle les Congolais, en particulier la jeunesse, à ne pas se laisser manipuler. Chers Congolais, je suis Rwandais et je connais très bien les faiblesses du Rwanda. L'unique arme que le Rwanda utilise pour déstabiliser la RDC, ce sont vos propres faiblesses. Paul Kagame se sert des faiblesses des Congolais pour déstabiliser un grand pays comme le vôtre, a-t-il déclaré. Padri Nahimana a identifié plusieurs failles que le Rwanda exploite pour semer le chaos en RDC. Premièrement, Kagame sait très bien que vous n'êtes pas unis. Voilà pourquoi il utilise certains politiciens congolais pour développer parmi vous la division et le tribalisme, a-t-il expliqué. Selon lui, ces divisions internes affaiblissent la RDC et la rendent vulnérable aux ingérences extérieures. Il a également pointé du doigt la cupidité comme une autre faiblesse exploitée. Deuxièmement, Kagame sait très bien que les Congolais sont très cupides. Un Congolais est capable de sacrifier son frère juste pour quelques billets verts, a-t-il déploré. Cette critique sévère vise à alerter les Congolais sur les conséquences désastreuses de la corruption et de la trahison au sein de leur propre société. Padri Nahimana a lancé un appel pressant à la jeunesse congolaise, les exhortant à ne pas se laisser instrumentaliser par des politiciens véreux. Je demande à la jeunesse congolaise de ne pas se laisser manipuler par des soi-disant politiciens congolais qui sont en réalité des serviteurs de Kagame. Souvent,
La plupart des politiciens congolais qui divisent la jeunesse et sèment le tribalisme ne sont jamais là pour servir le peuple, mais pour servir leurs intérêts personnels et ceux de leurs maîtres étrangers, a-t-il affirmé. L'opposant rwandais a conclu son message en appelant à l'unité et à la vigilance. Il a souligné que la force de la RDC réside dans sa capacité à surmonter ses divisions et à résister aux manipulations extérieures. La RDC est un pays riche et puissant, mais sa véritable force viendra de l'union de son peuple. Ne laissez pas des politiciens corrompus et des forces étrangères détruire votre avenir, a-t-il insisté. Ce message fort de Padri Nahimana résonne